radionucléide. Libu, nazo ngeli exemple, nyos nazo pesa une pardon bandeko soki boko landa yango avec prudence c'était bo kansake chimie nucléaire ça compliqué bana bino ba kotanga ba physique nucléaire te ka ba bindele na otanga parce que boyo ka keza matata nzokande pas tellement naza koya mama ovulation na wana diaki watanga yaki o mwana koti na zemi kozela 1 heure du temps te na eroja o bombarder atome bombardement d'atome to kolobela yango bitumba e bandi nzoto mama ekomi moto wana simi mwana bana et puis physionomie échange comme kanda parce qu'il y a une certaine force nucléaire nucléus noyau wana pasuki radioactivité activité bandi bitumba bandi il faut qu'il y ait certains éléments qui n'ont jamais existé et bani ko exister et puis bani ko se mélanger pe mwana bana ko se former le boko ye liso ye suke ye nakata liaki moko bombardement faisala bombardement wa neutron bombardement atome na neutron le on comprendre on peut comprendre pourquoi il y a une bombe atomique et atome qu'est-ce que signifie atome et qu'est-ce que c'est l'importance nango est-ce que atome ba produit aux na Congo et kokana atome ba produit na Union soviétique ba biloko ndengona okoyeba et puis na suka to ya koyeba pourquoi biso na Congo mindele azokosa biso et puis na data leloyo banibata ba code ya ba minere na biso sans que toyeba nina ngoto zana yango et place ni mindele azako kosa biso et pourquoi bazako wela biloko ezana mukili ya Congo il faut ba mindele ndombe to koma sikoyo kozonga na ba pays na biso place to koyeba secret ya mindele et puis to kei ko l'accent tala banque mondiale na Washington soki ba tiaka ba code ya ba minere bona boye suite ça et ça pour une poto bazana loko moto na balabala ezakitoko bazao konsume ka poto minto ko bambongo pona j'arrive na koyebisa bino secret à Washington awa na koyebisa bino secret ba biloko o bozana na Congo et pourquoi mbele misu efongani kuna bakisindi o le 33 éléments oyo bango kaka batutile bazako exister ba masana bango nyonso ba kufa nani nanzungu oyo tango bazako tokaka fumbwa makayabu ba biloko tout ça tango zo lamba mingi kufa ka ezika kana ko mona ngolo susute ba élément oyo pe efomaka ndele ate ba kufa le 33 oyo photo tsa bango na groupe ya bango moka parce que ba vivaki na univers avant mokile sale matile le baza ko vivre ya mwana baza spécial et celui baza spécial le 33 oyo photo honorer bango parce que baza rare ce sont des isotopes baza na une certaine radioactivité parce que ceux qui bobo tende ba kufa baza très dangereux parce qu'il y a respect parce que yo ça une belé après combien de millions d'années que ma belé existe ba trillions d'années avant nzambata Adam na mabele ba mbula existaki et puis yo ya lelo okena ko saka na bango ba élément lelo to koyeko la bango baza na Congo to koyeko la bango ba élément parmi les 33 il faut to ya na point moko o il faut na expliquer bino un peu moi muke bandeko bo sala chimique bo limbisa ngai o eza makambo ya troisième humanité scientifique kaka bato yeko la ba chimie atome signifie eloko moko ezaka moko na mabele oyo et puis ezako justifier et soki omoninga nazali boye ngai nde mutu nazako exister elingo bake so pata mfumbwa atome mfumbwa donc yibo baka mfumbwa mutu azana propriété wana okuta ko nulle part malgré na atome un peu d'une façon trop générale mais atome elingo bake élément oyo ezali kaka moko na mokili okuta ko mibale te ye moko kaka siko na kati atome ngo comment existaka azana debana na kati wana mwana moko benye comme proton avec ba force azaka positif na mwana moko azaka neutre azana charge moko te ya mwana ba kopelaka parce que plus na bitumba plus ba ko setindika na mwana ba ko setindika na donc unique moyen élément oyo akoyi ko vivre na charge ni ya positif azala na moninga mususu même muto wala neutre soka beto kende koto akei kaka donc malanda ngome ndima kaka mais ce qu'on a la charge mususu etalikeza opposé na charge oyo ya ye proton bitumba ekokota wana bombardement nucléaire bombardement à part neutron yaanza komona ete bombe nucléaire babena un peu bombe atomique mais l'atome ni wana eza kati proton na neutron et no ba ete soki pa lobike na longola neutron ye moko olukisuma kelele olukisuma tata parce que bayoka na bazaka ba mbale ensemble ko séparer bango te ko bakisa bango pe moninga te bakisa bango moninga oza na problème olongoli moko na bango oza na problème donc neutron pe yango na toko ya na suka pubo ba ete pourquoi mokila ko bazo wela mo
po babimisa neutron moko ezalaka na baélément mosusu tozala na Congo oyo ezali ete baminduki ya ndenge wana arme ya ndenge wana réaction ça n'existe pas encore jusque là bombe ya neutron nano toyokola mpenza basala yango te toyoka bombe atomique ebongo atomique signifie neutron na proton ebongo soki tobi tolonga kaka neutron yebongo tosala munduki wana okoyeba ya élément nini biloko wana toza koya nango awa. Alors baatome toyokani il faut ezalaka moko pour représenter élément mais sikoyo parmi baélément nyonso oyo ya 33 oyo batikala na mabele baexistaki awa naza koya sikoyo vraiment na chimie na physique et nucléaire sauf 3 éléments oyo baza un peu trop spécial bango baboyi kovivre bango moko na atome moko bagarda au moins 4 atomes na bango moko. Ça c'est impossible okotikala komona eloko ya boye na mabele te oyo ezali ke orezaka na atome moko eza na baatome mibale mosusu aza yango misato baélément mpo tokende na rapidement mpo toyeba valeur ya Congo mpo toyeba masolo oyo toza kolobela yango mpona mokili tali Congo mpo toyeba pourquoi code ya mine na Congo toboyi baza étranger bakota na makambo na biso tikini tokoyeba valeur ya baélément toza nango tokende yango na valeur moko mpo toyeba soki comment toyei kocontrôle baminere ya Congo soki te biso bana Congo biso baafricain mindele akokontinue kosakana biso kaka na makambo etale oyo kaka toza kolobelaka awa place batikele biso na nsima. Alors parmi les 33 éléments détachés 5 oyo baza trop spécial baza na 2 atomes qui est impossible, tu ne peux pas exister avec 2 atomes. Eza cadmium, eza néodymium, eza tellurium, eza uranium et puis eza samarium. Ba produit nyonso oyo 5 baza na Congo. Alors il faut tout ba produit oyo nini ngo basalaka na vie po toyeba pourquoi mundela ego wela bango. Et est-ce que biso moko to yo contrôler pour to changer code ya minéraux na biso to bloquer to ba mundele ndenyi ba Abraham ba bloquer ke pa ba Abimelech que jamais mabele ya biso maya yo mais en tout cas il faut to coopérer awa. C'est parce que ba produit oyo nyonso na pesio les 5 produits yango mto sali ete poto ezali ndenge ezaleli esali ke bazana mbongo trop et puis nous gagnons rien. Exemple typique na wiko pesa poto ke mbango pour ba na solo na zo kumba na côté nini. Tozo par exemple uranium to moni eza kisimbi existait avant mokili existe to yebete eza kisimbi oyo batu baza ko pesa ba makambo ba mystique oyo eza ko coûter trop cher na kota biso to teka ona ko na yoki na 1 kilo soki na $34 selon code na biso ça va provenir na moté pinyo na kambeni bele parce que une tonne au multiplié par $34 tu as à peu près soit $34,000. Donc c'est beaucoup d'argent. Wana ndio yango biso to yebi yango to monaka. Musikotika na yebisa bino ete uranium na yemo kaka aza penza na valeur te. Poto yoka nete uranium aza élément ya kala. Ye muta participer ki na création ya monde. Et puis ora na atome mo kaka aza na 2 atomes qui est impossible mais il a coûté la propriété voilà pourquoi ça robé rare avec radioactivité il y a radio nucléide pourquoi il doit avoir 2 atomes na yemoko comme on a été simplement parce que na bana wana azana bango azape na bana na ye mususu oyo babotama tout autour ya ye entre autres netka ba plutonium polonium radium radon na thorium baza ba élément oyo okokuta kaka na kati ya uranium elinga bate Congo tango teka uranium na bano kota na mpoke na ngasiko awa pona to bima pe na côté ya chimie physique et nucléaire oyo poto ya na côté siko ya application na société na biso po makambo ko pesa biso kanda siko tonto kota donc $34 par kilogramme oyo to tekaka. Nous vendons aussi dans l'uranium le cadmium toteka pe ba plutonium et kenarawana polonium eza na kati radium au moins 5 produits na pesibino eza na kati. Est-ce que uranium comparé na mwana na ye diminutif na oya bimaka kati na ye plutonium est-ce que uranium a l'équipe valeur que plutonium? Absolument complètement pas parce que 1 kg ba américain il y a plutonium ba ko ki mundela ko ki jamais côté kilo uranium na jamais yo congolais tekela mundela uranium
mais yo mundele olingo soma uranium pas mundele muninga no mundele à côté que la yote parce que l'uranium est plus le produit le plus important pour na ye. Non. Muntu wa plus important awa bana ona tangelio parce que chaque mois na exemple ya pamba na wiko pesa yo 1 gramme na lo bien 1 gramme ya plutonium oyo ça dépend plutonium ngo euti na uranium nini uranium ngo euti na pays nini na yebisa kibino que uranium eza na Congo na valeur atomique nango valeur physique nango ba propriété physique nango c'est la même chose que au pesa la Union soviétique mais ko bela ya mabele na tangu soleil za ko tumba mabele okomona ete uranium ya Union soviétique za mai concentration ezalité nzungu wana mwamba tanga za ko baloka côté ya Union soviétique pio ezala kuna bela kibiente o ya Congo na kata Afrique centrale mtu za ko bela kitoko uranium 244 donc 0,25 grammes, soit un quart à 1 gramme, il y a plutonium, et ça à peu près la valeur à $5,000. Je ne dis pas que 1 gramme, je dis 0,25 grammes. Et là, bah, été, combien de grammes il y a plutonium et koki kobima, nakatia uranium, biloko epo, oko comprendre, bandeko bolimisanga. Mpoke alelo nazo pasola d'abord na yiki ndeko bele bolingo kota to bokota ki déjà mais pardon bo pesa vraiment muke temps parce que situation o ya physique nucléaire science ya nucléaire et ko jiko za la compliqué na ba oba na rendre compliqué mais le to rendre facile pour te comprendre ngo pour comprendre pourquoi Congo toza ko kaba uranium na biso pourquoi bataza ko faire la code ya ba uranium même si tu revoir en révision na écosimba na ngaka te parce que nous n'avons pas de spécialistes qui travaillent d'une façon exponentielle na pembeni ba yeba comment ba ko pesa valeur mama yoka ngai yo mtebi chimite yoka ngai ngai pe banato banaka kosenga na bango banato banaka kobelela bango batikara abele na biso batikara kongo ya bankoko batikara kongo ya lumumba batika kakosenga bozonga na mabele na bino bozongara bipai bouta bozongara bipai bomesa na bitumba bozonga na bafami bozonga bisote o ae unima bisote o lokola bana bazali kolela lelo awae bozangi atanda moya mawa potoka bola pasie topesi rezo na musée topesi rezo na musée la première chimie nucléaire yokangae
tozonga exemple ndenge kolo sasalaka makambo minene faut kopesa baoyo baza bandakisa po to comprendre yango. Tozwa par exemple nguba oyo ebengango uranium. Yo oproduisaka banguba na yo na bilanga na yo. Ngai na yaka na sombaka banguba wana. Code ya mine yango to kabila linko revoir na kotala soki yo mwana Congo oza président pour yeba place nini mokili ya Congo oza le pays le plus riche mais la population est la plus pauvre sur cette terre. Yo teki nguba na yo sakomi moko na $10. Mama wana sepeli ngala teka banguba na ngai. Mundele to mutu moko to wa mutu poto blame mundele te. Tata moko ya sombi sakomi ya nguba wana. Yeta wakei abenda ka mafuta ya nguba. Episoka beni mafuta ya nguba ateka ka bidon ya mafuta ya nguba soit na $100. Mais yo opesa ka nguba na $10. Jour yo kete webi tata na mbongo bele. Eloko na salaka ateka neka mafuta ya ngube. Yo kuna usilike mais nguba ngo si je ne me trompe pas assemble la nga epana ngani mnapesa ngo abana leloko sili. Aya ko kozwa su nguba oyo. Ngata na koyana yo mama na Yesu ko somba banguba epana yo. Alléluia. Oh non, en tout cas faut te revoir code ya bamine. Kabila vient revoir alors. Est-ce qu'il y a des spécialistes tout autour de lui? Basali la science, la physique nucléaire. Est-ce que ainsi des recherches scientifiques ne faisant qu'on travaille vraiment à Congo pour y avoir un conseil, n'a permis la présidence pour dire là où nous sommes trompés. Nazakoya. Qui a dit qu'on Congo? Le diplôme de l'Union, c'est bien qu'on trouve un pas sur la yango. Le Congo est vendu et peut-être que tu as un peu côté le matin. Maman, au bout de $10 par sakombi, je vais te faire $15. Oh, maman, c'est payé $15 encore. Va revoir le code de vente en Nguba. Tata, on a pas naé. Bah, yebi c'est les sous de oh, mon frère, oh, yebi que bah, protéine le moko ezobi mananguba, ezobi misa, glycérine le moko boye, na futa so salango lait de beauté. Les débutants ba mama ba yoso ma trop bazo comme zion bouteille moko zana $200. En bon oui aye nguba wana basoma ke pana yo abeli mafuta azoteka ba bidon abeli ba protéine kene sala recherche nguba exemple na pesio nguba ya pamba ezana ina fait de 30 éléments na kati sucre zali ba glucose zali ba glycérine zali ba kétone zali ba produit belé za nguba protéine ka ya pamba za combien de ba ina bana na seli vitamine D ezana kata nguba vitamine C ezana kata nguba awa na yebisa kibinoete uranium na nguya nzambe asalela ye na ye moko azana bana ebele na kati plutonium ezana kati polonium ezana kati radium ezana kati radon ezana kati thorium ezana kati awa oza komona ete pona tata ye kosoma nguba akomi ko fournir mafuta ya glycérine lisusu. Est-ce que nguba ngabwa kiamo? Non, a extraire d'abord mafuta ateki a extraire lisusu. Ba glycérine ateki ayoki susawete nguba wana kakao zalina yango. Vitamine C na yango susu eza susu recherche eza ko traiter maladie mobwe. Abimisa ngo akena suna pharmacie atekaka. Meyo mama ote ya nguba ozano kana $15. Par quoi? Par sakombi, par nini cantenos économiques mesurables. Oui, le Congo vend son uranium à valeur de $34 par kilogramme. Est-ce que le Congolais a été produit na yebi so ebuta kana kati ya uranium? Awa tango toza ko pesa maba question mikemikela bandeko ba koti poto mekampe ko bouger. Ndeta onto kozonga ndena okenesiko na physique nucléaire ba isotope ba radionucléaire nous to kolobelango. Pour la personne qui signifie demi-vie, qui signifie bah élément oyo 33 bah exista qui avant mon qu'il y a bah on va se mélanger pour planète Terre et salema et bah kufa na ba mais 33 oyo etikala si 33 oyo etikala bah élément bah na Congo quelle puissance radioactive bah na no pour te lubara uranium et bon samarium le que colta maïkuna obo bah yebiso ye colta ebimi est-ce que yebi combien de produits ezana ciment la poussière à kako to boire na jekamino après que cuivre to boire ki yango to extraire cuivre poussière o etika la batele ni mwana o ina kamini suba ndele balbao
poussière kaka ba déchet kaka ya kuiva zoke na poto est-ce que bi télémine nini basala kama télémine ko zulongo wapi na pemini ka ba kuiva na lelo ba minéraux nyonso mikemike oyo na kotombola na koyala ba potassium te na koyala ba calcium te na koyala ba manganèse te na kokangama na les 5 premiers éléments oyo esalemaka avant planète terre esalema cadmium, niobium, tellurine, uranium, na samarium oyo eza na Congo pona yebisa bino makamina elingi ya bientôt et pourquoi ba mindele bazonga ba travailler na bazoba pesa bango $1 million ba signer code ya tellurine et puis tamba signer tellurine par kilogramme $5 et puis ba na koyebisa bino nini ba mindele bazobena na tellurine et pourquoi biso foto fongola mini surtout signer code ya banini awa na banza ndeko zoro babem tokotaki avant na kopesa na maloba open sangai et puis tokeleta ndeko dompe invita kanga et puis tant continue koba ndeba ndeko nyonso to comprendre que signifie physique nucléaire appliqué na ba minéraux ya Congo. Kondosh zoro babe soko zaliwa na pesa na loba. Okay, papa Zambwana makambo za koloba ba uranium ba nédrium ba nium na ba nium ezali toujours ba d'éléments o ezali kozala incarné na kati ya uranium. Ndenge nalobaka ke sagesse nyonso grâce nyonso excellente oyo mutu akokozala nango don nyonso parfait oyo mutu akozala nango eutaka pa ya Nzambe. Vous savez tozokoma na phase moko oyo ezosenga na biso profondeur ya collaboration na mutu oyo aza na sagesse pe intelligence ya kodécouvrir eloko voire même eza na maboko na yo. Nalingi tout d'abord na banda ko intervenir na lisese moko elobaka na Bible ndenge mosusu mengali na betango lokwa lisolo moko pesa réalité esalamaki. Na Bible balobi bokonzi na likolo eza lokola moto oyo a découvrir trésor moko caché bongo akei ateki nyonso oyo aza nango mpona koya kosomba trésor wana caché po elikaki cher par rapport ya montant akina na maboko na ye. Mais eza histoire moko esalemaki na moto moko azalaki na bilanga na ye ya monene terrain moko penza ya monene. Moto wana azalaki na besoin na vision na ye yaki limité mpo na bilanga. Azolona bambuma na ye ezobota te parce que na se ya mabele wana ezalaki na pétrole. Boye azalaki limité. Abandi komitungisa mpona ntina na koyeba pourquoi mabele ezobota te apusaki mayele na ye mpe na mosika te. Boye akomaki na posa ou asa l'échange ya terrain ou bien atekango mpo luka somba mabele kote mosusu oyo ezaki ako kosala bilanga na ye malamu po intelligence na ye capacité intellectuelle nesuka na bilanga na ye vision na esika na bilanga akoyebela kokende mosika te odela ya bilanga na ye.
mutu moko ayoki solo azoteka terrain wana terrain ezobota te abandi kopusa mayele na ye mwa mosika esengaki fale azwa sikoyo mabele wana basala nango étude bazwi mabele wana bake kosala nango étude oui toza na posa koto tofungaka mindele trop amindele basala bon mais oyoko appareil nini yo kozala nango po kende koyeba kodécouvrir wapi pétrole to soki bapesi yo lelo oyo diamant bapesi yo kisanga madiama yo moko moto moyindo okosala nango nini po oyebi na to kobanda koutilize yango ndenge nini mais yoka mutu oyo mpona limitation na ye ya mayele tolobi teke moto moyindo aza zoba non mais nazoloba tolendanga malamu moto moyindo aza mayele na ye na ndenge mosusu mundele mpe aza mayele na ye na ndenge mosusu développement ya mutu ya munde eza mpe na ndenge nango oyo ezosenga na biso faut collaborer ensemble. Pourquoi nkolo apimelaki bango ba richesse à makasi mais apesi bango capacité wana ya koyeba pourquoi apesi biso bebela ba richesse mais toko wakokoma na niveau ko utiliser yango te pourquoi parce que toza na mayele na peut-être ko utiliser même bango ba ko utiliser yango. Alors motu wana akei atali ke montagne na maboko na mukie a préféré ateka biloko nyonso azalaki nango po asomba kama bele wana pour après d'étude ba comprendre que na sena avec na pétrole moto wana ateki terrain na ye akesomba zamba mozuzu alo ni bilanga kota somba en tout cas terre fertile et bota kana ngi toko et boti un jour après 5 ans ba kutena nzela boni terrain tekle wa tout cas terre teklanga vraiment na za boye ko tu mutaki boso nena ni moto ateki terrain atuni propriétaire abi boni mabele kina kosomba abi to kasi ko ina kuma ko produit kitoko na kuma ko produit kitoko vraiment mabele na somba ezobota kitoko atuni bongo nyoka sitere abi atukanga ina kuma na entreprise monene na lupango tekilanga bindenge ni na bi mais lupango tekilanga na sena ngaka na pétrole yeso wana tuna bandi ko regretter pona ko mema histoire mulaite yangwana nzamba zolo ba pepe na nga bazobunga ko bazangi boyebi Salomon tango akomi nzambe ngaka pesa ye cadeau par rapport ya bufandi na ye atuni senanga iloko nyonso yo ozana ngo besoin na pesa ye asenga ki mbongo te po bibelo bite kenza ba pesa ka mutu mbongo mais asenga ki sagesse penza ba bakisi encore intelligence à partir de la sagesse nde yango esalaki ke mutu akoka kokoma riche et plus riche encore oyebi bible ezoloba na Romains 1 to Romains chapitre 1er auquel na verset 16 na c bible ezoloba Dieu a incarné sa puissance ce qu'on peut connaître de Dieu à ce qui concerne sa divinité à ce qui concerne sa puissance. Dieu a incarné ses merveilles dans la nature. Obi Salomon, tellement qu'il a reçu une grande sagesse, et ça lit que batu bazolongwa na bamboka po baya koyoka kaka sagesse à Salomon parce que Bible a déclaré abane kolobela na ba arbre tina ba arbre. C'est-à-dire azo bisalo arbre boye salaka boye et salaka boye. Azolo bela pona banyama, azolo bela pona bambisi, na d'espèces nyonso tout donc azo parler sur la nature. Pour azo qui sagesse moko ezalaki très fort. Biso bato moyindo to biso lelo surtout ba congolais, toujours sala effort te ya kobakisa mayele likolo ya oto zangi. Toujours kanisa ke toza na mayele oyo koka biso po biso moko to koka na niveau ya kokoma pe kosala ndengi ba mindeli ba yosala eloko moko eboti eloko mosusu omoni ozobeli ba teme ba fumbwa oui fumbu za makasa o nzamba sali ngubu ezali eloko nzamba sali mais po bakoma kolia fumbwa po ezali na mutu moko nzamba pesaki boyebi sagesse afungoli misu po apesi ye inspiration wala ke makasa ba lia rango po banda kolia maka bongo te zana mutu moka banda kolia ndenge ba pe ba ko découvrir bi kala kasa na niveau de chasa on dit pe kolia ndenge pe banda ko découvrir ma tembe soki na Chine so wapi te le pe mo kolia ça dit
ezakaka na sagesse moko initiative moko inspiration moko kotakata na moto pour muta ko découvrir biloko nyonso wana parce que moi eloko na comprendre que ce qui nous manque ezali profondeur ya connaissance ya ko exploiter besoin autres dans yango. Alors ce qui le rôle de pour le moment au moni Chine bazaki na maman moko bazaki pe puissant te ba komi lelo bazanga ka pe boyebi mais bakokaki kokende musika ya koformer ba cadre kotinda ba cadre ba kende kotanga libana ba apprendre dans tous les pays lelo Chine ba komi kosangisa nyonso ba production nyonso ba osangisa tout et puis ba osala tout vraiment donc pour nini bazwaki temps pour bakoka ko se former bango moko nana biso tokoki lelo ko récupérer balbi bon bokamata kivu na bino biso mindele tolimi susu ko yate to ko yape susu ana moko na bino te papa za mba peso iranium na minicho na bité nebi niveau ya boyebi na wote me osana ngo nini papa za mba peso malade ya mana minute oyo ko utiliser lo ko moko ta mundele osana ngo nini ta to la clair to komi na phase moko oyo commencer na biso boyebi soki ezali le reste oyo nyonso ozoloba wana eza pota nyango mpe moto explike yango bairanium banini eza mundele moto explike biloko wana okozwa yango na classe ou okozwa yango na internet eza moto akomi yango po asali betide nango c'est-à-dire ezali basé na connaissance moko boye oyo moto ayebi c'est-à-dire ntango nzambe azorévele bato bachose azoloba écrit ces choses azoyebisa Daniel a insisté que comment makambo yo on a besoin de minute parce que bato belé bakoya sima bakotanga ngo connaissance na bango éco-augmenter c'est-à-dire tozana pour moko ya kotanga o mutakomi ya koyeba o mutayebi ya koyoka o mutu bayebisaki ye pour ngape na kwa kobakisa place ngai na zangaki to ngana na phase ya autosuffisance tout le monde qui a besoin de pour to utiliser bozu o ya biso moko lelo to ko lobela bozu na biso to ko pesa ba prix pour ni bango binde ba pesa ba prix pour le moko na minute ba ko tuna baril la pétrole bon papa za mona pétrole yango sans que o utiliser pareil attend que utiliser le moko ya mundele yo moko sa la pétrole zomona to zonga so to zonga sima to ko mona ke bande ko pesa mwinda kala na mafuta mbila batie singa batie ni moto epeliso ndenge nini tout ça mais to ko makala base moko lelo balimete dabiso to ko moko sala balimete po za mayele ya mutu moko boisongolo po ko niveau ko sala alimete c'est-à-dire to ko na phase moko papa za mbwana mboka sina ezana bozui oui eza pena na bozui o tanga wana o tamio les akara voilà le cas iranium na continue na ba diamante na ba or te na bloc société mais ba terme utilisé ba bozo kozwa ba ifezo kozwa ba fumbwa ba nini ezali mutu nzambe mutakeli matiti mais mayele ya mutu na oyo azana ngonde sali kaka matata nguba to koma kitoko nzambe te mutalambeli ye nguba mais ye ba pese mayele wana ya kokamata capacité wana ya koisanisa nguba ya kochango mbisi pour bon au fil et à mesure la bango pe mingi soki pe na ngambo ba congolais ko na su ya ngambo ya Brazzaville ba tsa ngope ngombe na bipe fumbo na ngombe et biso mona na bipe soso na ngombe nzungu moko c'est-à-dire ezali au fil et à mesure moto la mbelo ko na maili pesa ko bakisa ma moke donc moni le maili o minde bazana ngolilo merci le ti bazaki na ngote bazaki babandaki ne loko moko boye au fil et à mesure bazako se merci papa Zambwana na peso maloba merci na temisaki bino bobo kota pour kota ikala mais papa DSV s'il vous plaît na boba soki na formation antenne kokotsa suna ni batu pensate parce que mpoke oyo na moni papa Ndosh ava très sage a que déjà ko toucher côté oyo débat et kozala makasi mais papa Ndosh ko bosana te titre émission oyo ezali révision ya code ya ba numéro na biso awa jana passe bino poke po ba ete nguba mtazoteka yango asi apprendre connaissance ke nguba oyo te ya garasa komi moko na $10 nguba wana bat baya ko somba ngo bazo sala mafuta ya ila soki ba extraire ngo
basala ngo pe ba produit ba vitamine C, vitamine B, nguba wana bazosala ngo ba glycérine. C'est que okomi informé po oyeba ete soki yoza na technologie ko yeba ko extraire mafuta ya nguba te kala ngangu. Ou bien tika nguba na ngai l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, les laboureurs aloba kite que l'héritage que je vous laisse vous mes enfants. Non, yepe a héritage qui nous ont légué nos ancêtres. Et nous avons ceux qui osent reconnaître et te comment au extraire ba plutonium katina uranium tembele poser la question ba pesio yango ba pas ambana ko sana nini l'héritage qui nous ont laissé nos ancêtres ceux qui ngana teki yango te mwana azali otanga na Paris akoyeba na peko extraire lobby plutonium oyo et puis on peut vivre na bangu bana biso na mungu na biso to kundi na bulu na biso na natanda naza koya kuna ndeko desi ko sate pasi makama bele na ko pasola mpoke apo beba oyo za la kitoko na kena ne pa ndeko donc invita kanga epi mama musée epi na kozongela ko continue ko pasola mpoke pe masolo ekele kitoko ndeko donc invita kanga à vous l'antenne. Matondo mutazabwana nazali vraiment komona direction nini ngo pesa na émission na yo. C'est très important émission aboye pour même tout ba réfléchir. Pamba telo wa liboso essayer de réfléchir à une notion de richesse. Et là qu'on est tout ça ko benga richesse ton kita. Normalement kita ezali eloko yo zai nango bosenga na tina ete kwa kobongisa yo. Yango na kita na yo. Mais kita ko diko za définite na sens ete mutu musu zai nango bosenga na tina ibongisa ye. Voilà pourquoi nazali vraiment ko sympathiser na likanisi ya mbutaza bwana koloba ete soki eloko bososo eza no mozindo na yango te botika yango na se ya mabele. Kongo ezali kaka ya biso oyo te tozali na tango oyo biso tokoleka Kongo ekotikala. Alors au lieu to gaspiller oyo tozali na yango lelo mpuke ba génération future bakende ko buka ka batombo na biso na koloba ke on avait des ancêtres très bêtes. Na kanisi il faut tout ça la précaution. Ouais ça que les mal boso ngena loba. Élément mi balé kaka na même logique. Ndeko apesi exemple ya diamant. So totali malamu diamant ya joaillerie. Soki eza na valeur ezali na yango. Ezali parce que mundela sala kana ko ba décoration na ye. Mundela kende ko bala selon tradition na bango culture na bango. Soki mwasi mobalo lingi vraiment la kisa bolingo no epa ya mwasi esengelo memela ye nini ring to ring na lingala ko mapke chimbo limbisi o ezali na diamant ndiko wa bag voilà bag oyo lo pete o ezali na diamant likolo ndiko lo ba eloko wana ezali plus orienté vers bango soki batike so diamant loko eza na tradition na biso te to bala na lo pete ya ko tianga mabanga likolo na ngo te pona ko lakisa bolingo. Mais en tout cas je ne pense pas que tokoti ko miser nazali ko benga mama miser te mais ko miser ça dit ko tia makanisa so sur likolo na eloko alolenge wana kita na biso ezali nini ezali fufu ko lesa biso kita na biso ezali nini ezali ndenge to kotonga mandako na biso ndenge to ko électricité na biso biloko to ko sala na ngo directement. Et c'est que ma quantité ils sont basé sur le fait que tous allez comme ça la calcul nabiso en fonction de l'autre. Les alliés politiquement comme abé, les alliés qu'on sabiso kaka na katin esclavagisme. Ndeko alobi awa esengeli e biloko mususu mundela yebi et que tala isika selon ye faut kaka toke na kate ya complémentarité. Mais c'est que to bossa na teke logique les alliés awa monde occidental les a une logique à complémentarité mais ils ont une logique impérialiste ton logique impériale indi ko ba biloko nyoso za na kati na Congo ezali vraiment ya binote ezalaka ya bango donc bango bakoya kozwa ngo tango bango ba sepeli lolenge bango ba sepeli yango na mozali komona na kati na mboka na Congo malgré que ba conception za ka indépendant mais tango tozolinga to pona mokonzi na bango na biso bango bazopondela biso mokonzi alope yo fanda wana afandi borandaki ndeko moninga na kati na parlement belge alobati ke me Congo eza indépendante totikala ko kosa ba congolais parce que même droit droit primaire ya peuple ya kopona mokonzi bazana yango te tango wango aponi Tshisekedi joto lobite kana menda ko fanda wana kana bazali ko fanda tale sika tunge tokeba ndeko azali koloba
était azali kopesa bien sûr avance ndenge azali komona lelo apparente, une avance apparente ya technologie par mindele. Mais esengeli pe toko kososola soki avance apparente ezali, mais quelque part balobaka il n'y a rien de nouveau sur le soleil. O ezali ezalaka. Mais ndiko loba nini? Ndiko babiloko nyonso ezali ezalaka. Mais ndenge nini nanga mona biso passation ya connaissance ezalaka bloqué. Lelo soko tuni bandeko baiki bazali kosala pa recherche. Malheureusement ezalaka ba mindele bakende kosala même atana mabeye na biso moko na Égypte. Bah, vraiment incarner la carte na ba recherche kuna ezala mindele. Ils sont arrivés à comprendre beaucoup de choses. Par exemple que 3000 ans avant Jésus-Christ bakoko na yo na ngai bayebaki électricité. 3000 ans avant Jésus-Christ bakoko na yo na ngai ba ko utiliser ba ampoule électrique. Yango na kati na ba pyramide tango bazali kosala ba recherche bazali komona ba trace ya ni milinga te. Et ndiko bapona kopelisa ba kotia minda na kati na ba pyramide. Soki babande kosala ba lampe torche tango epelaka ebimisaka milinga. Et ndiko bana ba coin ya ba pyramide na kati esengeli ba kuta ba trace ata microscopique ya milinga. Mais ba trace ezali te, mais bazali plus ko kina ko comprendre que non bato bayebaki électricité, bato bande kosala ba ampoule. Et ndiko lobaki connaissance ndenge Platon alobaki la toute connaissance est réminiscence. Alors esengeli toko akota na lolenge wana comment est-ce que suite logique ya connaissance ezalaki akokata, parce que lelo ko espérer ce que mundele asa la transfert technologique c'est une impossibilité. Bato bapesaka bato on alobaka toute comparaison n'est pas raison. Soki totali par exemple société chinoise ndenge ndeko apesaki société chinoise avant exor industriel au bazala yango lelo bazalaki na niveau biso tokoite bazalaki na technologie. Le Japon avait une technologie. Ba parfaire technologie na bango. Ba mandaki à zéro te. Mais biso to kamani technologie so to boaki. To lingi ko parfaire yango to lingi to kende ko zo ya sikato mema. Na sepela ki na ndeko za bwana tango sali ko parler sur ba éléments chimiques. A utiliser concept qui simbi. A utiliser concept que la nature a une intelligence. Intelligence ya nature, c'est-à-dire incarnée par des êtres naturels. Oyo ba koko ya so ba benga ki bisimbi. C'est pour ça que nous avons besoin et loko et sengeli ka koyeba ndenge ni kokota en contact na entité wana o senga eba information parce que yi azalaki tango iranium eza kobotama ayendi iranium na mozindo koleka yo na kopesa bine exemple batonso koganga bi mais ndo pesa ko mamiso wapi na kopesa bine exemple soki boyebi moto wa benge na kombo ya Mendeleev azali moto oyo nakasi mzabona bi malamu pe bandeko nyoso bayebi oyo asalaki tableau périodique tozali ko utiliser ya ko classer ba éléments selon masse atomique na yango. Mais Mendeleev akoyebisa ba bino ete tango batuna kieme yo ozwaki likaniso ya ko classer oyebaki ndenge nini ba poids atomique ba biloko nyoso na suka après ko réfléchir aye koyebisa moto azalaki plus proche na ye alobi makamo nyoso ndenge na salaki yango na lotaki yango na ndoto na kotaki na laboratoire tina bandi ko mesurer hydrogène masse atomique na yango ezali boye oxygène ezali boye ezali ko sala classification tina eko koma na suka na ba uranium ndiko bana kotaki na mozindo na ngai et puis na se retrouver na mutu moko a révéler nga. Et c'est ça que je vous ai donné. Beaucoup de vérifier jusqu'à ce que la science va avancer. Jusqu'à de l'eau, Mendeleev ou Abimisaki tableau, je crois, c'était au 18e siècle. Ils allaient en 1834, donc à vivre quand en 1834 en 1907. Til est là, totali ko confirmer kaka hors d'un tableau périodique na yendenge apesaki. Ndenge kolobaki était dans la nature, il y a des éléments au tatanzambe asalaki, au bazalaki ba témoin. Beaucoup de gens ont ange, parce que l'homme noir, ceux qui a utilisé le concept, il y a le côté naïa, mon a un problème, mon a un caca. Mais ceux qui simbi, ah, voilà, c'est un peu le diable, mais les anges, ça sonne un peu bien parce que c'est en français. Donc, il y a des concepts, il y a, simbi, ange, bazali, responsable à Makamboana. C'est comme ça, et c'est un guide qui est en contact. Mpona koizwa ba information na ba ample information de façon que science na biso ezala une science constructive, mais qu'on se rabaisser sur le fait est que esengeli biso to n'est pas mindele pour mindele ba koka ko pesa biso la connaissance. Merci. Je pense était et kozala erreur monene matondo na zone. Merci.
Merci de kodompe to ko zongera yo selon que ta ekokende. Na ebite mama mise sokoza na likambo rapidement oi ko pesa na papa okito comme ça. Bozong senga antenne protocole ba passer sujet oyo ndenge de kodompe alobi protocole ta vraiment ba kisindi wana ya makasi oya ba radio active. Poto ba bambo batu baza ko sa mokilo existe ka soki to respecter ba mote ba ko panza pe mokilo c'est si dingo. Mama mise à vous antenne. Et votre papa Zambouane boto na papa na ngai mama ani pa joie mbote bele papa do pe vita mbote na papa okito papa ndoshe bambote bele papa de Sina mère Solange bambote na binwana na pesi ya mbote en tout cas mingi na baone so rolanda biso na papa leo na radio lisolo papa Zambouane na kanisi eloko ye nango ezali ozola biso que échange auto sala. Il y a richesse na biso contre mbongo ya européen et ça équitabilité hein l'acceptation que ya solo na répartition de richesse moi inégalité moko bezali biloko juste ozalango mindé bazalango te ba eko l'acceptation que ça ba la bango pe mingi na biloko biso ozalango na biso ozalango mais toyebi ko salela yango te toyebi ko exploiter yango te bona papa Zambouane eloko monte ozalango des avantages devant monde les ali kaka vitesse bagana biso la vitesse ya moto ndenge sali mito na bango etambola mingi na côté ya ba recherche yango biso tozanga tozaki moi retard mais papa Zambouane eloko moko tozaka nango tozalaka na comique tisa ya bozoba te omoni comique tisa ya bozoba yali complexe na yebite na kobalela complexe d'infériorité na lingala te nga na kobenga comique tisa ya bozoba au moins que mondele nda leki na maso to sala boni to se plier kaka devant ye to ndima kaka onusu ya zanango c'est vrai akoki ko zala azala mayele na ye ne bo bosana te que to zape na mayele na biso to za bazoba te au moins mondele ye moka benga biso zoba te po na ndenge ya développement na biso mondele a gagné biso na vitesse na ndimi te que ceux qui mondele akotaka na Afrique te to se développer na ndenge na biso pe na vitesse na biso papa na Zambouane to se développer très bien ba élément ezali vraiment zo l'accès que to linga ko se développer na onu to za nango to linga pe ko yeba ko sala nous to za nango mais na ndenge na biso na vitesse na biso et loko monter la gagner biso nango za ndenge vitesse aye ko kuta biloko to za nango moto na yeba ni ko tambola ba ni ko luka na o biso to za nango a l'équipe so na mayele parce que vraiment tozo mona ke biloko ya uranium to na wana pesi exemple uranium papa na ngai na ndenge na biso nde tozali wana soko pesi exemple ata moko to saela ngo nini il faut bana ko expliquer makambo ebele to saela ngo nini to koma na nini po to zwa nini mondelo alukaki makambo ebele na uranium to yebi o ya zona uranium est-ce que biso penza na l'heure wana ya bana ko sala ngo est-ce que to koma ki na niveau ya biso to exploiter uranium to utiliser yango to bota pe o bango ba boti nango ba sala to sala o bango ba simbi na uranium est-ce pas vraiment est-ce qui possible ouais na donc si réponse to émission o papa que nous live vraiment mais si on a poser question na c'est ka papa likambuté to ça ni si on a poser question na boy ceux qui montent là ya raté est-ce que bino pena ya so mondimi que to développer to se développer la ndimi na to se développer na très bien na ndenge na biso bota na makambo na bango ya technologie et boti ba makambo belé ba réchauffement climatique kaka bango na kati lelo o ba sili mitu bazo ba ndenge bazonga simate parce que pour na bango il faut toujours ba avancer na production ba avancer na na recherche na boy mais problème ezali wana réchauffement climatique ezali réalité moko moi ba contourner o lelo ezali te tu vois bisimba ko produire boy to sala boy to leka boy conséquence nango ezali mais biso na ndenge na biso to sala makambo na ndenge na biso na ndenge to kuma na point wana ba recherche na bango et pesi bango ba problème et oui baza développer oui baza développer mais lelo bazolinga batika voiture pourquoi balinga ça la voiture électrique pourquoi parce que voiture et baby si ba makambo ils ont pollué et ils ont pollué boy na boy baza ko meka ko luka papa na ngai comme tel na milo baraboy ngai na famille ya bato ba telema pour la bundisa mondele na milo ba que non
buzoba na biso ezalaki kaka tondimaki koyemba mondele na kati ya continent na biso epai wana tozonga nsima omoni papa exemple na soki oza na eloko no ya liboko oza eloko no ya liboko yebake moninga oyo amoni eloko no na liboko ntango akozwa yango akosalela yango makambo mosusu oyo moko tokana ekosala yango te. C'est toujours ça le problème na moto nyonso yango mpe mindele bata kose développer oyo abandaki na likambo na ye oyo akosala likambo wana nsima akoleka kaka oyo abandelaki donc kaka bongo na niveau nyonso mpe eloko wana ezalaka vrai. Donc to se culpabiliser à mingi. Tout est possible, totangi mpe baklasse mingi, tout est possible, on peut produire, on peut tout faire. Merci maman Misé. Nous avons des questions à se poser. Nous avons préparé awa. Toké papa Okito et puis papa Okito bang bongo sama loba et puis papa DSP pardon Costaran batute. On a continué pour que papa Okito na pesa na loba. Oui, bonsoir Nabino Nyoso, na pesi maman Misé Ngote. Papa DSP, na pesi bino Ngote, papa Zambwana, batu nyoso bazali a papa Ndo Cezoro Babel. Mais malheureusement baboué nandimi te ke mindele azali supérieur ya moto mwindu ngala ndimi yango te tout simplement parce que mindele na kimote mama bena il faut pas tobosa na quand même histoire tozalaki ba esclave tout au début tozalaki ba esclave mindele a retardé biso pour mindela za jaloux mingi alingi toujours ya avancer à l'axe ke yende ba retarda biso na makambo belé yango lelo biso te se retrouver lelo na situation oyo so tali na mata lelo na ba poto bi ba biso to tanga bana oyo bazokola ba tanga mais so tali ba misala malamu te mindela za ka ko retarder o mona so di mwana na ya betaka bale malamu aza makasi na sport mona ba roye biso mama mwana naza makasi na sport tindaye na sport wala bazolo batindaye mais soki mwana za mayele jamais to mona ndele moko tele malo bake mama mwana naza mayele il faut tindaye aza la ministre atanga za la future jamais to mona yango pe lisusu elo mzuna lo bake ozo tinda biso moto mwindo tozala mwana makanisi wana na mutu ko tsara ko kanisa ke ndeti mundela azali supérieur kozalaka mwana sima eza pe eloko oyo tobengi esclavagiste po yango mutu etiki biso pe na se wana po na nini parce que nakoyeba natala documentaire moko boye na TV na aéroport ezalaki mama moko boye awutaki Afrique mama wana aye na mboka oyo ya poto aye na ba papier na ye mikanda na ezalaki malamu te mama wana tango bakangi ye mbala moko mama na bandi ko lelela ba agent oyo basalaka na aéroport bakangaki ye azolelela bango azosiplier bango batika ye bayokele mawa abandi ko expliquer batu wana ba problème na ye nyonso kaza na bana mbala moko tomonaki agent wana abandi ko yebisa journaliste oyo azalaki osala reportage azoyebisa bakaboye ezalaka mingi mama oyo azolelela biso azoexpliquer biso makambo na ye belé mais azobosa na biso mpe toza na bachef oyo liboso biso tosala awa mais toza mpe na patron oyo aza likolo omoni problème ya africain yango wana africain alingi komilela trop epa mindele azokanisa nde mindele moto abongisela ye vie mindele moto mais pourtant c'est pas ça mindele moto aza koretarde biso mpe lisusu oyo etali bairanium na biso baproduit na biso nandimi te ke sa mindele ke biso tolingi to avancer te non c'est eza lokuta tolingi to avancer na biso mais eza ke mindele aza motema mabe ndenge mama wuti koloba awa bazozwa biloko na biso sans autorisation so talisi eza kan ya Congo ya mboka na biso bazozwa mais biso moko eza lokola tovandeli kiti eza na bomengo tovandeli or mais or wana tozwaka yango te tosalelaka yango te eloko ezosala africain azala toujours bongo eza yango eza pe oyo retard oyo bapesa biso to avancer te retard wana moto ezomema biso na yango mais sinon sans ça lelo tobosana pe te bachinois bazalaki esika moko na biso batiaka biso pe esika moko na bachinois mindele batretaka pe bachinois tobosana pe te selon histoire bato bayebi bazolanda biso
ba chinois pe bazalaka esclave il y a un temps. Il y a une époque. Merci beaucoup. Merci ndeko nanga okito bolimbisi bino nyonso presque na kati bino avant bosilisa simple parce que tozali koyola temps na émission minene oyo ekoki kosila lelo te parce que quand on parle de physique nucléaire, chimie nucléaire, les sciences moko banisaka bato ya trop, mais en réalité ba mathématiciens basalaka na kati osala statistique okoki kotravaille na centre nucléaire oza pe plombier tokolobela yango wana tanda tokenda na eloko pardon suite kozala po nazali vraiment na ngena kende mo profond po otamso bato balanda biso ba comprendre nango bien te vraiment. Merci. Topesi raison na musée